On continue fiancé naïe. Tout c'est le problème pour il y a tigre arabes. Il y a problème comment bébé bébé. Tout c'est là on s'appelle c'est. Tigre to ya kapola mukanda. Tigre penada mobalo tout ko va na eto botane bala bob menelongi nini. Tigre ninga zabongo kaina bone kufu na mambebele. Tigre na problème no ya tolomo. Ana ngote. Aza ko to avimba. Mais kuna côté tigre na moni et tout le monde a yo na téléphone na ngana bi non ça ce sont des archives hein. Lelo Félix Kamon Lopez va dire akufa mtaboma Noël Madinga. Donc bango ba sale mission ba fingi ba charge wana ya Karine to longo li mute bango nyaso ba bala misala Karine. Ngakuna ndimi ko ngamwenga ngala momsaka na momsa pena ya la Chine. Pona Karine na chip to dépend na la Chine. Au moins, le crois que la Chine est à Karine, à Nzimi. Quand on dit là, quoi, c'est comme vous dites. C'est la logique des choses. Tu connais côté Emmanuel. Emmanuel, on t'a maillé, ce qu'on maillé, maillé tout seul. Tant aux autres, ce qu'on faut, il y a les mois à l'équipe na yo. Peut-être bien l'équipe na yo, tout le monde a ma vidéo. On te quoi? Ce qu'on a ma cambo, moi na aye ko sala nini. Bon, pas de babi, c'est la grâce. Tout à fait à tende. Pour la ndimikas. Pour la Chine et les sangs. La Chine avait les saraka. Le quoi qu'il y a maman la Chine. Le landimi ma comme tout va finir là. Nandimi. Le bango pende baza bongo bondi ma ke boza bana misale ya grâce. Bondi ma kende boza bongo bolata ka bila ba fi donner bo bina bokata makini. Bondi ma ke bosoma le maman des personnes li pour pour kabola des personnes croyant que non panzu akola ba camarade na ba poto tout ça moko faut bondi mama ngambo. Nini yangana banda depuis quoi molara parking makolo ti na venya ba Félix Kamon Lopez tozala ba Myriam Mapula ba Tina Lage kaka fiveto ba Nicole Aleka o abeti ya des soirs de guerre to lela lokwa ba bomba on a ser nanga Kamon Lopez ser nanga to to no mona ke lokwa isaba to pass ninga to perdre boye. On a le chef à protocole, il y a matanga wana. Ce qu'on peut bimisi le comme nene que nous est là m'taboma. Ne pas que na kozolea mano makila na monkole. Ce qu'on makila pour la maladie ni. Point d'interrogation. Bon donc c'est dans ce mois là Antonio. Te abi akena kozolea yena mwana makila. Et ya mano c'est biso Sims mankaka akufaka na ni papa Mia. Nini tu n'es pas sage. Ni mo ko bimana yo. Muka mko bakango ya OK vert. Tio za na procédé. Bon la photo a publié à bateau sur Roland hein. Papa Roland, ceux qui n'a moni pas Noël Madinga, alors moi très occupé na Noël kuna la prison. Papa Roland yo aidé Noël wa nene hein. Yo aidé biso. Ngai na boya kokota dossier o. Mais na kotonga par rapport à liwa Félix Kamon Lopez. Nene en tout cas fait expliquer biso. Ndeko ya Congo. Pona masolo ya culture ya Congo ka masolo ya ndule ndenge kotambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o konsoba information ndenge esengeli. Yabiso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Mes chers internautes, bonjour, bonsoir. Parce que nous sommes émission Oyo et comme Elibino, émission Nanzela chaîne Abino Bolingara Mingue Renate Ifoko TV. Vous aurez toujours présenté un humble serviteur Nabino Prince Luamba. Vous pouvez savoir comment il y a problème qui dit après c'est Nazaona pour nous célébrer nous sala Ndenge Bolingara. Merci peu na Christian Goy Paparazzi, Christian Goy Kabila Paparazzi, Christian Goy Paparazzi Beta Bapilora non Betara. Parce que porter Baganga pour Matezara toujours bien. Merci na Yope Renate Ifoko. Merci na Chikboto, merci na équipe Mobimba ya Renate Ifoko, merci. Émission Léon na salle fort ya Milabino balobi Jemima Ibele, gros bébé de la presse au na torozo na temps ya koswane pona mambele zobi marabimara. Bibiga YouTube ngezala lelo yo comme olamu na tongo boy mambebimi mambe zobi maraka tozana pona ko
beta masolo wana. Merci na bébé Chico mannequin il y a Château Rouge. Bébé Chico mannequin il y a Château Rouge. Lex Bomengo roi papa les grandes zélois merci na oya babi mazolo enga médecine na poche motema batayu masamba la grande dame. Merci na couple pastoral babi maman Marie Médiaca la rose noire. Motema ya prophète Médiaca. Merci. Tout ça bon Jemima Ibele gros bébé de la presse. Bonjour. Bonjour Prince Luamba. Bonjour à l'exploitant la Bisso. Na Renate. Bon, c'est na Congo Victoria bien sûr. Et bonjour na mon boss JB Koumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Bonjour na Ado Senga depuis la Suisse. Bateau qu'on a Jemima Ibele la Chine de Karine Mokondi. Balaman vraiment autorité bino tout. Ba gros bisous et puis bana bandu déjà les contre-maîtres et Ibraton Piana Bazakuna. Donc déjà le 24, le 20, le 21, le 24, le 27. Donc vous savez là il moko Ibraton et puis on a les mouses balaloye. Voilà. OK, merci. Et na mono comme na kuna. Il y a des contre-maîtresses, il y a des presse privée. Il y a yemoko Ibraton Piana. Il y a des contre-maîtres et une presse na bango. Depuis panani abengana yo akotoro boloko on peut se noa mutemara kuna on peut se mutemara kuna c'est normal là les kuna ndola na ndara ndo yara ba kipote ingratitude est condamnable donc soz ingrat pour ça na bola facilement pour ça peut mutu mabe mais soz reconnaissant pour taper bola mo ya mutu dans sens que non donc mutu pas koza ba sacrifice na ye connexion na ye makulu na ye transport na ye énergie na ye quoi voilà. OK, j'ai mai belé tout bêtement ma solo yo zape na parmi ba chroniqueuse o ya mnene ba yebani mambo ndenge le kana YouTube wala mbona tombo likambe bimi wala mbona tombo likambe bimi et au mona ngonde ni vraiment est-ce que YouTube on sait ngara fait que des bons des bino bolobara c'est le kana mne za YouTube za glissé vraiment mais vous avez commis trop. Bon ngai na yo komona que YouTube oyo kana RDC ne to sala ngmabe. So natali ba ivoirien, natali ba nigérien, baza ndenge ba sala pe YouTube. Mais biso nde skoto comme on a YouTube est spécialisé pour des clashs, pour de buzz. Parce que les diaspora, ba message sont biso na lo mobo. Ça les missions mo ya série hein. Ouais pe na sérieuse na plateau et ba talotin. Mais si les missions mo boyo ko ba vérité mo ba vendre lio ba six même biloko na réchaud. Au mona be na gaz yango mona ngala comme si biso ne ba na kinta to sala nde YouTube mabe tout le d'autres cieux ba sala ba YouTube kitoko ndenga na comment remarquer ba sala ngoupi. OK, merci Jemima Ibele, merci Christian Ngoy Kabila Paparazzi vraiment ngaro beta ngo et ça vraiment bien. Merci vraiment pour tout qui est lomba par rapport à ma mbozoko ma mutu. Tout le monde a un mariage il y a Bijou la reine, tout le monde est bongo tendresse dibingana ndeko na biso grâce ozana ye bazali takaki diamant ozaki penda des autres libanda ya kosakana te vraiment et comme trop et si ka bakutani il faut un problème pona sangisa pe susu to mona anniversaire Gabriel Tumba to mona ngi pe barezi na Gogan Supreme ko suana na anniversaire c'est comme ndeni to bakutani ka il faut ko suana par rapport ya base. Bon déjà côté to bana côté Gogan hein. Gogan c'est comme si na yebite bana pe théâtre moi kala. Gogan na zambia kana bato be na théâtre. Amiye bandete. Suprême ozaka combo. Apena combo. Au travail pe na Congo Victoria. Miye barako place dans le public et place auto ko teka image na ko swana. Ezaka nanu na Jérémy Chabani. Na matanga Diana. Etambola. Et ozaka nanu nini ko sonti mtoka neti mtoka barezo sonti poani. Les barres non aza a problème té donc il y a des mutumo boye aza a problème té donc c'est que c'est la moelle makamana marina zala été ndena ebi goga za ba show c'est barezi mutatumula ki nani goga mutatumula ba c'est ka betere moi biloko ba moi biloko to ba pédé wana c'est ka betere moi il y a ngaki ba filmer Herman té paraît que Herman ari mamna tout ça va refilmer té ndé mambebele ndé Herman azana art c'est comédien. Herman daza bonga beza teka image nete na kinta ndenga yeba ba kaya kipe pa lekechu avec pe joindre ça ya Gabi wona ya makanti ya Gogan même makanti ya Herman té parce que Herman n'est pas star et que non tant pe image na ngape mona na kina pe na ça ya Gabi ba fa na pas CP là
nazaka na bandeko na ngai market otokomelanga bandeko na nga batikanga te basutenanga siko ya goga nina kata kwa mukala Herman si po kwa mukala Herman ngakuna oluka o pona okiba ngamne be trop de brutal ngala oluka no tukuta no ngato swana okoma mukala Herman anabi ko azaka boss no pour travailler na chaîne nae ko pes na mukala e manga mukala comme sérieux to ko soko ta bijou lo binanya abetaki Diamant Kalenga na tendresse divine na grâce ezaki penda kita déjà là on était diamant de azabongo diamant faut pas ça merci Sarah Tola tenez banité même la tête de diamant et banité Sarah Tola m'a PC micro allo bara vous comprenez peut-être ma vani bon atali ce qu'on est pas là ba fala finga tendre ça mastaneta Miss Lolo pe va ça merci pas Sarah Miss Lolo azala la likolo munene na simuke ye azala mabele le quoi pour Marie-Laure ye Miss Lolo a bebisa image mama Chako ke mama Chaka kufina na linu ta kufina malade banini yet yiku na lukaka ye yo tu no so lukaka kaka te Miss Lolo pa na lukaka ye so lukaka pa ni bo solo la na tu na ye olimwa ka na théâtre oza mwana masina la théâtre coup impact te o meki na ba théâtre esimite donc yo oyaki oya ko luka base na matanga mama Chako po mama Chako da wala mama na ngala ba pa mama sans audience personne mamba Gabriel na nene bote kita après sous maman va attendre kasi ye na théâtre le côté ya comment okota ka ba besite ya simba micro ya ko ka sonte simba micro vous comprenez simba micro ya ko sala émission parce que au sala sous théâtre té nango sorte la nzonzi ba ko pena ni tu ka belle via comme film na tebe Miss Lolo oh pensez non ndé ça succès to ebiga beta ba pièce lora ba punda ou ça ba succès par producteur Armelo ça ba succès kasi na batangu wana tango te tanga YouTube azana impact te na YouTube alele comment mutum tango benga ba na e ya moi mais a jouera très bien ya na batute kasi so benga batute ana batute mi do Miss Lolo comme moi ko comme na monopole ko finga bat na YouTube bat batala ko parce que ba obangao Sarah Tola la ba vu Sarah Tola so to na plateau na o finga les propos tenus conseiller Sarah T et conseiller yom to loba so to sala ngo ngape na mutu mobe a loba nkamne et conseiller longa te et conseiller mutu loba donc Sarah Tola ataka maloba te na kata munoko ya diama to ya Miss Lolo pa loba bango moko na ba sentiment na bango mais tendresse dinga da master na binote vous comprenez on a la mère na mutu na ya kati ya ba air tout ada camarade na bango te oh téléspectateur va pas tenir la star Miss Lolo va tourner la page diamant va tourner la star va tourner la page star ou t'es diamant au bundi va tenir moi pam ma baby te merci Sarah Tola m'a peine créer moi combo nanga ah téléspectateur te poani falo bête là moi débat on so bête Miss Lolo on bête diamant et on bête te ça pratique et te ça pratique la ninga ba jeter non mais parce que ça bout de terre dans ça nini et pas na na mati magalongwe na kala na yolo tinel mo antene ça opunda la okasomo na okate kangete mais est-ce que Miss Lolo Nathalie alobi il kamba tendresse alobi jamais pour ni bomona na loboko ne comme to babokele mbasu bo aro yango robeta bato loboko ne babokele mbasu bo ne Miss Lolo alobi na Nathalie na émission te Miss Lolo so abi tele babokele mbasu pa babokele mbasu na bele mutala mabele kwa Miss Lolo mabele désordre ok, c'est bon, merci. Et vraiment, tout ça, vraiment, na gros bébé et après c'est Jemima Ibele. Vraiment gros bébé et après c'est namoni de konabino grâce à moi, à peut continuer à faire nos devoirs. Après c'est nos devoirs, il y a fête, il y a mariage. Kita bolani mamboyena monsieur Pantou bo sala ba émission le anniversaire na ye monsieur Pantou quitter na terrain après c'est cadeau ya voiture après c'est cadeau ya téléphone na minso bukangi munoko po yo to leka kutu na ba photo musu na mona oh ala tara butu e mutala tara butu yo la tara butu te mais cadeau ya voiture na ya téléphone et là on nyonso tout est auto soir na vite photo ya lonka na ndenga YouTube na média non eza anniversaire mobile a sali surprise et c'est le quoi louer mobile na linga ka sombele voiture yangani na kati distance za na ngote parce que mutuna ndenga za bongo ana tona ye api na saison na ye em sutango da saison na ye et à saison ya grâce à ce là oui à ce peu na saison na ye c'est na soma imsa mayemba ngo saison na nga donc so ba souté et so ngate et swande baninga na ya lisano ne tola to rabiso to baninga me muninga mo ka shikota rabiso bo ndengeni et le comme ça ba mpoka ngana kamwe bazotanga ba ekirindi ka bateng ba kombo mais kombo moko batanga ngo kate na biya mo so za kala mpoka o za kana succès te be ponani batanga
tanga baninga batanga kaka yote to ba classer batangi ba yo nea yo moko mi luka la baninga to ba tela liwe muna ba repêcher moi ndam na repêchage to ba batanga ba repêcher moi ndam na Laura Chou ba bendie mais yo atako tanga tout na baninga no bakanga yo mais tout zo ngalikamba anniversaire wana ozo kima na ebite zo banga okotala mamnenge magali kongola ko te ngam anniversaire ne concerné ngati ngapi le fête anniversaire na ngana ndenge na ngai concerné kete so cadeau à téléphone au raté oh ngasumba na senga cadeau fone na TV te yeza nini en plein anniversaire ba caméra za ki wana j'ai félicité grâce témo au moins na boy malgré la tabuchu ndongo ya loba ola saka la tabuchu wana c'est vrai to monango ba pe apatel ba katia ngo pe nga peta na monango et c'est plus nga na dit oh donc il commence pas à boucher na lakisi pour y pe na internet o afinga pe batu y pe na internet o pe alobela pe batu au moins ko kangisa magali kongolo et makamula bon pour toucher qui personnalité mais ça qui va vérité tout ça qui va vérité na ebiti ya magali abi ba preuve magala lo bango ba preuve ezali era a sali vidéo to mona preuve te avec que non à s'excuser so ka ba preuve lenga non avant vidéo on attend alo ba mama mais c'est pas nzu mais c'est pas nzu abi kutu ba témoin ba ali asola pena grâce déjà que mobile no boy boy tout ça to mona ba to mubiso mona ka ngote ki les paroles ya ki ya yemoko dans bi les paroles c'est que délai ya yemoko magali contre yemoko kaka alors na l'été fallait l'accsango comme biso la lettre nga kuna parking na zakité na éviter qu'est-ce qui s'est passé pas comme à niveau c'est la vidéo ce qui peut grâce à senga qui est ce qui peut être l'étape de senga qui a ça la vidéo moi je ne sais pas trop mais na éviter que net que non à celle qui vidéo à s'excuser et puis les location était devant l'état soit bien ça le mot au sala on est dans l'état ya muninga noté et auto ça au sala nga basenga na sala vidéo mokonda telemi abo colonel la telemi awo na sala vidéo pona muninga colonel soko na muninga likitela muninga colonel nga la muninga likitela nga muninga colonel na niveau ni à cette vidéo c'était bien pour son enfant pour la venue de son enfant ko kota cacheté qui pour la maman YouTube akota prison soka moi ba monter belé ba mbongo ba nina woto ndimi pour la maman YouTube nga ko en prison jamais à cette vidéo pardon c'est bien mais na ndipe ba voice ya nani par rapport à l'émission grâce témoin limbisi bande kunae tout ça par rapport à ma sur les cas qui wana mais l'anniversaire tout le monde est bangoté malgré quelques personnes bazwa ki ba invitation tout le monde est bangoté bon ngapeni na vandi boye na ebike Werason Sankaranae azali na ebi susuke nani pas faire rigole là tout dans ba boga ba Tracy mais na Kirin dikapena porte-parole na bango zangate pour ngana repesa ba compte rendu na bango ke soit ya sala ki voice assez abiso ba ndekolo ba libre ça ba bongisa elle quoi bengsi bango te na anniversaire ngas ko na vana na ba lo ba ponya bengsi bango te j'ai pas le temps pour ça donc ngana za abelo makap oyo tu na nga yanga na makamba to te msume Kirin na bango ngalo bela pona bango non grâce na bango eza fête na a bengsi bateau ya sepera bengsi oh mon peka tie na honneur ndeto banga tie Yvette na honneur eza choix na ye vous comprenez eza choix na ndeto Yvette na honneur eza choix na ye donc ngai na ko vana tena le papa anniversaire na ye po c'est anniversaire na ye aba ko sa to ko sala to ko bengsa monter mais ka souci parce que kuna masanga daki mo belé bon fort ezalaki casser ezalaki tembo ezalaki bande ko ba ki na moi souci parce que ba melaki te fallait que ba ya ba mela balango balia moi souci na pezali pour ba kati ba on peut na liste te pour qu'il peut monner que non ba camarade na bila biso ba le koso masanga ba sula c'est ça j'ai mal belle vraiment moyo olo ba yumo ba popo teni ya ngajara kaka mais oui oh yo ça que yo monner masanga ba le temo na mesana te et kezongi et grâce limité bango pe bazangaka te grâce ça qui dépense bazangaka masanga non grâce ça qui dépense non il faut appeler ça on peut dans de quoi dans moi ça mais pas mais la castel makas c'est na tembo pourquoi na bango tu ba fille tembo amelango makas. OK, c'est bon, merci. Tozo continuer émission absolument. Ito na makambo tango bango ba sala émission ba fingi. Ba charge wana ya Karine to longoli mute bango nyaso. Ba bala misala Karine. Ngako na ndimi ko ngamwenga ngala momsaka na momsaka na la Chine. Pona Karine na Chine to dépend na la Chine. Au moins le quoi la Chine eza ya Karine na ndimi. Ba bandi ba misala ba bikala ba misala grâce. Tout à fait ba sa tembe. Ponga na ndimi kasi.
pour la Chine les sanga la Chine avait les saraka le quoi quand il maman la Chine le landimi na kamtu ba fingenga nandimi le bango pende baza bongo bondima ke boza bana misala ya grâce bondima ke ndebo za bongo bolata ka bila ba fido na bo bina bokata makini bondima ke bosomela maman des personnes li pour de bokabola des personnes croyant que non panzu akola ba camarade na ba poto tout ça moko fu bondima mambo bondima mambo tant bo fala bo finga no so ke minotu ndebo zana na lekibino to longa ba délire ba internet te na lekibino tout na maele to longa le ba classe to longa ba internet na lekibino comprendre oh boni boko merci YouTube est fondant de support né la classé parce que va tenir la page ba lobelinga mais par rapport à ba bagage peut te vandi boeko aboni boniko boni bonté le maté tu fiançailles à Karine Mokonzi tout le monde a kiango et daki fiançailles t'es daki anniversaire mais tout le monde va profiter qui parfois ya bague ya fiançailles et contenir la carte mais cadeau peut s'amiter hein est-ce que toi c'est la lobby sur une toga sous problème sous Karine Mokonzi na fiancé na yé toi c'est le problème pour y a tigre zara boyga problème comment belé toi c'est la on s'appelle c'est tigre to yaka pour la mukanda tigre penada mobile tout ko va na eto botane bala bob menelongi nini tigre ninga za bongo Karine bone couvrir na mabebele tigre na problème no ya tolomo ana ngote aza ko to avimba mais kuna côté tigre na moni et tout le monde a yo na téléphone na ngana bi non ça ce sont des archives hein oh Karine ozo ke le kotani po monde bongo si ba bi tigre bini ana biloko Karine nga bwaka abwaka to flasher ke na miniature monde ba na mona miniature est-ce que bwaka po biloko eza po to Karine pas remarquer que non moi mobalo akoma ko filmer nga donc ngande yu mande na zakabo na moi ke na lingi mobile na ngana za nga boye mo nga kizengi okay ngapela bandozo yango tozala ba AN yo tozoloka ko buaka na mutu atinda kiyo comprendre na mutu atinda ko ya pemela Karine posa makambo turo to no 2020 to soki toko yo buaka bat boka nga wo ba supporter ba kaki bat baba oh mon bole ba sifia to sala ko finga Karine anende boy so lobi pe bo finga o te a oza mobali tigre pe okumisa ke tigre pe okumisa nga tiko kumisa tigre pe na tango malibale zaka okumisa tigre et yo kumisa tigre te à l'époque yo kumisa tigre te nga jemima tout la Karine patron na yo Karine yo kabena yo kumisa mbele na hote Karine na patron na ngate Karine c'est ma sœur de notre mère mais olobela ra te oza porter parole na Karine sœur na ngade notre mère oza porter parole na porter parole Karine Moninga, nande kwa Karine, d'apporter parole Karine. Faut faire le nous défendre. Ngai de moi ngana la place na benga Karine mami, na benga kete. Na benga Karine la baronne. Na benga Karine Mokonzi, maman internet, maman YouTube, e ba kombo ba slogan. Mais mami no benga te. Ai bi ke na benga no bongo te. Oh, la si baby ke no mwana za na biso ma teti, a muturu do teti parce que na ngana mayele na nga. Ça veut dire avant la ko permettre Karine na da gros de la presse. Alors que tout na batanga na se ko be miso classe. Oh bah tout ça soit moi ba benanga ma to j'ai mis maillot o be banga habiter la be batela comprendre que internet trop sérieux na internet o makambe sim ba fait mutu ba message na tsangora avec tango ba vie le roi de Tifalinde ba keo atara tokos o komele atira tokos wana kosio za na kiso na Karine o kufela le kiot message otindela kaya avec ta vite voilà elle a kufela ki na Karine na betanga vie parce que na sala ka vidéo na féliciter grâce pour la mariage amute soka kié ndeni mutu nango ke ko féliciter le quoi peut-être mutu mona tête mais après na mbongo yaki après na nga j'ai même on a tenu le numéro mutu mo boye soki digi comment on t'aime qui vous bozongani ya bomo yokana bien ba chronique to rabel kala minute auto cracher parce que Karine ba popo mo lobaki ya bien te pour na Karine nga cracher c'est Karine tenez ça Karine ka ba vérité o ba tusu ba nga ko loba na na nga te sala yo no maman YouTube wa maman internet makamsu ko sala ngoto makamsu ko panika makamsu ko ko loba te pour se pesa mokimo ba to mo lo kwa boy comment veut que non basi minene a pakoli parfum a te mafuta a lati kitoko aye na événement mo be songolo pakala akoleka ngoto saka tanga kombolo mais c'est que mo za grand ce qu'il faut me dire que non ngande na ole sa YouTube ngande na ngande mutu soki sanga bato tu bazati sanga bato tu bazati donc makam suko ko lo bato te oh niveau na ngati oh à janvier soir feneki soir
Voilà, bongo. Vous comprenez? Mais moi, quand je dis que le bel qui n'a pas la caté, ma comme ça, le bas pour la mambia, pour la panzoua, la c'est pas là, on te dit que nous le bangoté. Attends, la Chine, le bangoté. Qu'est-ce que tu as? Derrière souhaité. Et quand il y a un mobile les cahiers, pour qu'il y ait un moulay. Tu vois, ce qu'on a le ballon n'a bon, mais c'était pas bien que parce que attends, à honorer des moutons sous. Au moins, les bâtiments, tout le monde jalouse. Oh, jalousie. N'a pas que c'est tout. C'est ma soeur, on a quand tu mets na YouTube. Tu bon, ça l'ending la biso. Tu ça, on se l'ending la biso parce que mon papa quand on a athée. Parce que après quand on a l'art et la ngamo na seka. On peut pas la kundale qui n'a ngai na le bango. Nakata famille, hein. On est comme si on a commandé l'ikondi. Apportez mon respect, Kota. Ok. C'est bon, merci. Tu continues émission Abisso. J'aimerais bien les. Tu es membre Oyo. Nani, comment? Nenea, au bazar, on a Noëlla Madinga. Mama Bambongo, Mama Kizonga, Kende, Bezonga, mais tout le monde, vous avez continué na page na bango. Oyo, Lelo, yo déjà, et comme que Lelo, Eveline Kamo Lopez sera Koufa. Mtabomae c'est Noëlla Madinga kuna Noëlla Madinga comme a publié mon Nenea a tsaï croix ba photo mususu emo bima ba monsieur moko boy oh peut-être ba photo ba ko publier ngote par rapport ya yobiga l'été monsieur Zalara mais tout le monde a besoin continuer na ba page na bango za nini par rapport ya wana vraiment lelo venu comment le pèse va dire akufa Mtabomae Noëlla Madinga oui dossier. Parfois, quand je vois ça, de ces 100 jours, j'ai des larmes aux yeux. Bateau bozo atteint un seka, robenga na yaya, robenga na leki, bo partager ma bébé. Bo panza na pona lo mo be ko pe na pona YouTube, te bo si on peut ka entre bino pe so te bien sauter. Ça dit quoi? Dossier mbongo ya mano, o azolo ba mbongo ze belé wana, ti lelo suite na ngoyeba na te. Nenea abimata Brazzaville oteba ata matadi azaka ana Kinshasa ngande na zabo na yebi elo moko so oluksa mutu wapena na besoin mutu apozwa mbongo en tout cas na ndenge to bini bato ko luka na Kinshasa te une semaine ezebele Sarah to la kana ko bata mana kimbanse ke kuna akana poti ko balandela eleki na téléphone na iPhone balandela ndeni. C'est dans la spécialiste au bébé Makambo, au sale langue bien. Parce que moi je trouve très mal que Manon, dossier bon, on peut nous oyer bien le bas, peut-être Makambo, ben abisso, bah français, monsieur le bas, peut-être serre n'anga la cocato kangangote. Na chama te benga bien Manon le bello, ni nazo super ça ah le ben deboye. Mais au tiki toke na 1 mois. Vous êtes okende, dossier bon est belé, token. Nene ya asalaka de, au moins na bena osonga na place pour na koma bon. Nene asalaka vidéo. À reconnaître que a sali mabe et ce que ça là qui a ngodaki pona boy ya mano pe na tourner aye abandi ko asali ba émission ba leka pa essayer mais eloko nyi ko ya lisusu ke non et comment ti ya ko tia mwano ya nani oyo comment soki mwana ko ne Kimi su Stéphane quand on ti da mutu quoi c'est ko bomieti te na nga logique des choses to kana ko tia Manuela Emmanuel Amtamaele ce que maele na maele to sola tant aux autres ce que photo li mwana leki na yo poto benga leki na yo to mwana ba vidéo o te quoi ce qu'on a makambo yo mwana aye ko sala nini ya ba rabituma mikolo ba titi de ko passe ko bala ba comme souffrir tant aux autres mwana quoi ça veut dire que non ba pas comprendre que non mon ndengo le bombani wana c'est que moi non de muta ole kambeka la place non t'épargner l'enfant tu dois épargner pour la moine. Ya mano atebongo nene ya pe so fele ko zong sela ya mano eloko esuyo makasi pona mwana no Stéphane mais zo pe mi ya tape ka quoi to ko pela ko bomeli nga mwana nga Stéphane ya nga pela bomeli o mia tala nene ya nga na banda depuis quoi molara parking makolo ti na venya ba Eveline Kamo Lopez tozala ba Myriam Mapula ba Tina Lage kaka Fivette ba Nicole aleka o abete ya des soirs de guerre to lela lokwa ba bomba on a serre nanga Kamo Lopez serre nanga to to no mona ke lokwa isaba to passe nenga to perdre boye
o ngana da kutu chef a protocole ya matanga wana o ko bimisi loka munene ke noela mutaboma comment Kamol Lopez eza mbasu mais tu éviter ko bomango eza fait ko kamba bomaka ye pa ba criminel ba bimo ya loba pour te Kamol Lopez eza mbasu il faut bimo loba parce que famille ba nebe ko luka nanga bwaka pe mbasu wana po emema Evelyn Kamol Lopez na mabele lokwa yo lobi ke za mano en tout cas on appelle siko moni siko on appelle la bienvenue dans l'état pour le moment mbongo comme ce mort d'homme il faut venir famille il faut ba luka ba na kambo yo nene a manqué la sagesse c'est ça tu n'as fait ça te o te kanda liboso pour la mwana yo bolunga mwana et celle que ozanga sagesse dans makambo souffre dans la trop sage tala kama liwa mort d'homme o famille wana ba bungisa likonzi amsu nene abana ko nani Evelyn abana ko sunga mama na ite mama ninga tikala ka boy Evelyn ba deko wali konzi ya famille star na bango famille alonga ka boy aliyo ko so lo na tongo moko boye ya mano loba yo loba oloba pe o tout à fait que yo to mane Evelyn Kamol Lopez makila nga mutu obebisa na leki nyoke na kozwa makila na mokolo donc taba to kana kozwa makila seke ya mano zakana malade c'est ndenga zana zakana makila batu na mabuka ya makila ya Kamol Lopez yaza makila makolo Kamol Lopez ko nene pa kana kozwa ya mano makila na mokolo sko makila pour la maladie ni point d'interrogation pour donc c'est dans ce mois là te abi akena kozwa yena mwana makila ya mano ese biso sims mankaka akufaka na ni papa mia nini tu n'es pas sage ni moni ko bimana yo muka mko kango ya OK vert tio za na procédé bon la photo azo publier ba to ba Roland papa Roland ce qui n'a moni pas noela madinga azana moi très occupé na Noël kuna na prison papa Roland yo aider Noël wa nene yo aider biso ngai na boya kokota dossier o mais na koto nga par rapport à liwa Evelyn Kamol Lopez nene en tout cas fait expliquer biso et salama kandenge nini est-ce que ça ya solo to ya lokuta yende pena na ba preuve parce que na côté Noëlla ya Noëlla à l'hôpital que non nene yo boma pe mutu boy po nene o sala pe likamboy atika moi na croix et puis zo mi ate pe ka croix ici o continue makambu wana ndenge nini et puis quelque chose grave trésor loi le hasard responsable à cause de na mwasi na ye o ko bakene mana za kili kamwa trésor loi mais comme il est boma on dit mon pour est-ce que comme papa Roland a publié photo na te papa Roland pela ndenga na osengo pena ende biso lukela so nene ya to mona ye procès sans jour mais est-ce que j'ai maibele nene a comme lelo pourquoi moi zo taquer ba tu ba camarade na ye kuna aboboka na ba jeter le bon ki camarade kaka songi azo taquer ba camarade na ye kuna a côté Noëlla madinga na habité eza ni na ngozo sala ya mutaye ba keka abi eza ka kari ba tu baza ba yebi nene ya te mwina se asengi la Chine pardon ça c'est nene ya asala makamba nga pa ya sengi na pardon c'est ça nene ya nenga za bongo aza perdu edo senga nzamba sunga ye eza ko senga nani kombe nani ezo senga azo ba conseil ya bato parce que elle est perdue en fait donc on dit bate mutu mona makambu na minutes obo yemo osenga makambe belé take kuna donc finalement te afina te kirindika ba okeka ba on peut pas ofika peka na YouTube to dara pa kawaka camarade na biso te wa ku muko na biso odembela ka biso ba ko finga na mais oh le pona Noëlla mandinga c'est très profond ata Noëlla ça qui m'a bé porté ki longa mwana na yo croix yo besoin ka mi ya c'est pe ka croix tant obimiske malade c'est que tu ba que non makila nzaka ya malade nene makamanga yango na même dégation na prison na parka ko senga pardon atra nene na besoin no bima bakangela biso yo porter ba pe que non est-ce que stroka ki ya soto ya lokuta avant na Kenya to na Congo ana kin bon nene abimi son ami tu as vu matin azo camarade donc moi l'état avec na vidéo le bi j'ai pas yao abina va manger les frites quand c'est pas de service à renseignement pour la bateau nene atinda kati il faut ba place ndazali et bon ba place ndazala ndeni kaka bateau nene otinda basomela moi no frites kaka bateau tina nene asomela moi no frites kaka bango nde ba koteka yo mama osala mama nerere kaka bango kade babima bongo bubu epandika ba bureau de aza koto mbeko poko kanga manene ekomi pembeni a toucher ba point au famille to ekomi alerté
biso to comme alerté Kamo Lopez côté Trésor Loala côté Roland mais belé nene ya to sangisa oyo na kati na ye na sangisa Hélène Kalema na sangisa Eleveli Kamo Lopez papa ba vérité na loba bongo yo pena tala sono no kati Kamo loka posa kolela donc ndé to fa na biso boye to lela na biso bongo nene ya lobi ke mtaboma Eleveli Kamo Lopez ya manu nene ya ola ba prévu. Ok, c'est bon, merci. Néné, Alex, ça va prêt. Tu remets la souka. N'habite, j'ai aimé les deux, c'est le souka pion. Où il y a Marie Moutoumou, il y a un souka dans le plateau. Maman va soudir, tu vas vite de loin. Bah, funda qu'on a parqué, c'est ben là-bas kango ça la boloko. Le souka n'est non. Et soira ke. Yamba. Et soira ke, na yamba kande escroc. Na boule na ye, ayaki par rapport à la vidéo ya Herman, a créé buzz na ye na combat Herman. A créé plus na combat Sundia na combat pas vidéo là mais avec bisingate mais il m'a une intention alors tant ma sali tant ba ko lande ba tunia le bio atkala jamais comme na Sundia na vine atkala jamais comme na vidéo là atkala jamais comme na Herman donc ndenga za bongo a créé ka base ni fallait ki atala bato ba na 6 pour et pesa makamba sko tonsu afundi ngai omoni elo ngala doksipela na doksipela bato ba funda ngai ba mangala ba niveau moi likolo même temps sous la funa na grande instance dans le niveau amité mo le fula même na niveau beaucoup world et ça ba élévation so na tomba bi na mboko bo kamwate et ça parce que bato ba ka ba mangala na niveau likolo nzamba tala ka place o mayo oui muta memi muta comme si muta na pas 4 et ça élévation parce que to na biso to ba deni les sina ba conduite ba na pas 4 au fond na be kuna otombolinga so classé nga na banga batu wana ba caméra ya ba deni les o ma msto sala avec intelligence mo so ngofuna o minimiser mon logo te tete na commune siko ba meme par étape so meme ba mona parquet otomboli o ya sike no agra ya ngane na bona se mangali kongolo ko regate na ote ba tombola yo OK pe na parquet ba tombola yo netinga yes ton so funa nga na parquet de grande instance je on peut kaka nene botai au moins jour wana so bakanga ngai prince lwa mana nene botai le ba mbote kinga sans plus sans moins tout ce que na biso le koso ya makoso nena bi loka to kende kuna to lena makoso bwe nzoka nde nza mitazo se biso ko zonga to zonga ka boy toka be ton so ay kamo je mana oluka ngai yo ka peton sunga yo na chantine snyote to sunga yo na ko luko pole biso ka kitoko kutangona parking abi mais c'est nini et nous ça qui na ngangala alobi ka ngapesa ba kisnetika to su petit na yo Ozania. Ndesikoyo na ko comprendre na vie. Nous te fanda aboyer da relation hein. Tout à l'heure Christian Paparazzi wa ba gisolo ba nene botai ba prince l'homme mais c'est la famille. Donc ce ngage mi la Congo Suisse. Na vanda ka bien na Dieu merci ndomba cité mais héros na bakanganga. Parce que Dieu merci o leki nanga. Gentillesse nanga ko ka obo. Omoni na balanga bobo na nanga boté ba kama ba YouTube. Nandenga tu vas la photo que j'ai c'est une bonne fille. Non vous la fière non que non, t'es nga social. Et le que big ça qui social nangai. Ndeta mo Dieu merci et o leki nanga. Et puis tu as parenté. Tu vas na YouTube après tu vas que tu as parenté. Après YouTube tu vas parenté. O leki nanga. Ndesco comment ya mais c'est comme ça na yebo na ale piu. Balongo linga garçon na bana kima matadi. Tisu kwa zonga kate. Na la matadi, pardon. OK, merci. Gratuit. Les maîtres spirituels toto ya bakabango. Toyeba. Na teli maître moko boye chic mukada yambi alobi ke apesi baba un père 3 jours. Ba ko pese mbongo sinon te a mema succès. En tout cas un père. Sur les 3 jours l'équipe porter lenga no maître no plainte. Pour trop c'est trop. OK, voilà. Merci. Tu commis vraiment dans souka émission episode chemin belé. Merci nayo na ndengo leki na plateau oyo na nzela chaîne Renate Ifoko TV. Batu batala yo moins 2-3 personnes pelo basi. La wapi obinini? Batu batala au moins 2-3 personnes. Ngape siko na ina bapeka na neko na Renate. Renate Ifoko OK. Renate Ifoko ala mwasi toko ana taille. Renate Ifoko aina sima bato belé. Mais vitesse n'est pas l'équipe à te belé. Vous comprenez? Oui, on a te belé, mais on peut la vitesse de l'équipe à te belé. Donc, Star.
Bonsoir star. Pour se sous-estimer. Tes appels na star. Mukolo pas ko ba appelle l'équipe bote. L'équipe pas ko ba appelle mukolo bote. Mais so te pe ba tension pe za likolo. Jérôme on ndinga musika otano mo ime. Otano mo ba trop bon, trop couillon. Na pe simbote na pense que ngolo banine olobelo mo bele kikabwe. Na te ngolo banine. Papa ba vidéo circulé. Na tele vidéo ndenge nini mafa agangeli ne Renate. Ba te bele boza YouTube abu. Bibi na mafa te. Mafa ka ndenge manga ndio no ya benga na émission. Pour la dossier na ndenge to sa émission ba nene. Mafa pina alongolanga na coupe ne coup de grand. Ta niveau menga to bele lote. Mon émission to le kaleka. Mais le quoi na biga ser na nga. Na kwa jamais na lo bane boy, mais so na moni bo pour no lo bane. Ah mafa bloquer nga po. Elle ba mafa fungola nga te petit na o. No be mbenga ka. To so episode. Abongo, ane muteke o nini boy amutali solo. Azali so comme ba a réagi mba moko, mais après na ane mutali solo la mère nanga to menga leki na lo boy mère nanga ba mère nanga be ba ya Nicole Bakata. Yebe Nicole Bakata linga kansanga. Nga ba dossier, bien Nicole Bakata ma to. Benga ba kansanga yi. Tu dois accuser nini papa ya quoi accuser ni? Pas. Mafa. Renate ou mafa o zoloba, on doit accuser nani. Na accuser mutu te, na teli clair, esprit Renate ke nde ba ya ki bongo. Ça ka geler nani. Fala pesa mkolombo tete. Oya ya ki na sina respect apesa mkolombo te. Ay makambezo le kala entre mafa na ba comédien ya. Bera ba tumse ko kolata op. Moi je ki ber ya yete. Yede kolochen. Na su bera boté à la titre. Oui, beauté, au moins, dans un risque de la vie, trop de conflits. Trop de conflits. C'est une qui a pesé, moi, tu es au Kara, mais selon you, non? Avant de nous, attends la paix, mère, ya ma fa. Pour ma fa, n'enga na ebele, l'homme t'entend. Arrête d'entendre bien à l'équine. Aïna ça nango. Est-ce qu'il y a Will ici? Ce qu'on essaie de ramener la salle, on ne pas star, y a pas de star. Oh. Tout à l'heure il faut coûter. Non il faut qu'on a pièce dans la tête pour na mongo ngali ngama ki mongo aller faire cadena ko après ma tout bolement ki mongo na sala. Vraiment merci beaucoup na comme na souka presse lombo ngol ki pas problème so na ki na parquet ata machino elanga te ata ko elanga te okima donc tu peux créer na problème so na o. Merci à tout le monde pour l'assistance à tout le monde. Merci à Presse Luamba. Papa le Tumba. Papa le Tumba, bah, scénariste. Merci pour la télé déjà extrait à film. Il parti Mbanda, il y a Gabi, Gabriel Mbanda, Yali Pati. Calamité. Donc, dans mon Kango, déjà félicitations. Merci à vous tous au Narajema Ibele, Narina Taifoku, na Congo Victoria. Moi, je vous aime, je vous adore, je vous amour. Hein. Donc, là, je vois mon boss, JB Kouma. Sur la côte de ce qu'on a dit en français. Pour nous désinvestir, on appelle ça le truc à la TV. Ouais, je vois le boss JB Kouma, le répète de Dallas. Et là, derrière la prise de vue, donc je vois Christian Paparazzi, Guy Soloy, qui était à la prise de vue. Et au micro, c'était Prince Blanc. Merci à la présentation, c'était moi. Moi, j'étais là comme invité. Voilà, merci beaucoup à Comité Claire depuis Hollande. Mon vieux Willy Classe. Hollande, il y a dit ma vie, je Paris. Tout le monde me dira jamais trop quoi. Donc merci. Numéro dans la Congo Victoire, vous connaissez donc je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup. C'est bon, merci. Vraiment une émission vraiment on a. Ndeko ya Congo. Pona masolo ya culture ya Congo kama masolo ya ndule ndenge ko tambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo o konsoba information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Hey, Yokadia!